bato bana succès normal so na vandi bona bité o ma succès normal na monaka et lokola so tu es président vie de loin succès ça na succès normal mais so to ba président sobe ba succès na bango bazana ngo ba président sai ba président yombe gauche ba président mususu au mona ke ba succès mais ça ba succès mais ça makambo mususu bila tongo artiste moko yotala na ndako abio batindi epa na nga la pese ki to ndo solo la lui ba président ebele bazolanda ba émission na bazotala to zala na bango bazosepelaka te osepelaka te ndo yo kino sala ba émission ozoloba makambo bata théâtre ozobomela bango cope obomela bango visibilité osola bandi na tant makambo na oloba pona vie nanga po ngai moko nazalaki artiste comédien po na yebi makambo yo elekaka na monde ya art ya comédie ya nga moko bale oyo moniki succès normal elle aura belle vie Tozi ba sila ba sala ba polémique à bon la succès na moi moi ngo ekozala omoni moi ba baxinani omona mwana moto sala succès mais lesbienne yala bela base bile ba sala tete bana succès bateka mabota na bango na succès oh ya solo oui abengo ke no corrompre te lo mamoto tamo eloko oui tika zero to sa elobo ba bien nga ba réseau oh abengo bon moto wolo ba bon pour ali oui ba tinga na évangéliste ndolo ba bongo mona te sala mabe mais si go liste maman prophétesse non maman prophétesse yo éviter que ba raison za évangéliste moi si na ici ramboyo prophétesse mais kasi moi évangéliste ba raison de muta komisa maman prophétesse a komisa si ramboyo maman prophétesse Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma Isaac na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Omimonisa na bango ponini nangate bango so pinzoli nanga longola soni nanga sembola loboko na yo naleli yo papa Nzambe na bango Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé.
Dans quelques jours, nous allons devoir dire au revoir à l'année 2022, enfin de dire bienvenue 2023. Mesdames et messieurs, nous vous présentons nos vœux le meilleur. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce tout nouveau numéro des vérités et réalités. Bosolope Lolenge Yakobika. Vous nous suivez partout à travers le monde. Vous êtes déjà abonné, infiniment merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement et cela s'est fait gratuitement. Il suffit de toucher sur le bouton, c'est écrit en rouge, s'abonner. Touchez une fois, allez à côté. Vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche, vous verrez 3 rubriques. Touchez sur toute notification. Une fois touché, vous êtes compté parmi nos abonnés. Nous avons traversé l'année 2022 tous ensemble. Nous prions encore que nous puissions la finir et également commencer une nouvelle année en toute beauté, surtout avec beaucoup d'assurance. Ce qui n'a pas marché cette année, nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, l'année prochaine, ça sera meilleur. Gardez foi, ne perdez pas espoir, restez positif et ça ira. Derrière la caméra, vous avez Gédéon Loy accompagné de Sarif Mbala. La réalisation qui est bien signée, John Anzouzi et Jordan Panzou. Ça se passe en duo. Et donc, c'est avec cette équipe que nous allons travailler et nous sommes très, très reconnaissants parce que c'est avec cette équipe que nous avons commencé l'année 2022 et Dieu nous a tous protégés et nous touchons tous ensemble l'année 2022 et attaquer 2023 avec beaucoup plus de stratégie. Mesdames et messieurs, nous allons parler en images en ce qui concerne la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Vous qui êtes sensible aux cris des détresses, vous avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Pensez à notre structure et Dieu va tous nous bénir. Nous traversons cette période de festivités. Tous nous préparons comment est-ce que nous allons fêter. Nous avons déjà fêté la Noël et nous nous préparons pour le 1er janvier. Comment est-ce que nous allons fêter, comment ça va se passer, comment est-ce que nos enfants vont s'habiller, comment est-ce que nous allons manger. Pensons également à ces enfants qui n'ont point de parents. Ils sont seuls, abandonnés à leur triste sort, se posant plusieurs questions par où commencer. Comment seront-ils vêtus? Comment est-ce qu'ils vont manger? Et tout ça, ce sont des questions. Et quand ça n'a pas de réponse, ces enfants apprennent un autre chemin. Il faut voler, il faut escroquer, il faut tuer, en tout cas. Et je pense que ça, ce n'est pas une bonne chose. Parlons d'abord en images et nous allons nous retrouver juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur e ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala mpona bana. Tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki. Me nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo. Yaya lisungi na yo to nango posa. 1 euro no to nango posa mpona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. To ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. Voilà, une nouvelle rubrique que nous commençons à la fin de cette année et que nous allons continuer aussi avec en 2023. Télévente. Télévente, cette rubrique vous proposera certains articles qui sont en vente. Alors, vous avez besoin de ces articles, sentez-vous très à l'aise. À travers le numéro qui sont affichés, vous pouvez nous contacter. Au moment où je suis en train de parler, nous sommes en train... Télévente vous propose cette parcelle à vendre. C'est en scellé. Mesurant 24 sur 27, donc 24 de longueur et puis 27 de largeur. Déjà, si vous en avez besoin, vous pouvez nous contacter. Comme vous le constatez, déjà, c'est clôturé avec un portail, une autre parcelle qui n'est pas clôturée.
Donc, mais celle-ci quand même est clôturée avec portail. Et vous avez déjà une maison qui est à l'intérieur, qui a été placée comme étant mise en valeur, qui est déjà là. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter et nous allons parler si vous êtes vraiment intéressé. C'est à quelques mètres de la grande route. Un terrain urbanisé, cadastré, avec tous les documents possibles. Donc, la vente va se faire avec le propriétaire lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui a été mandaté, un liquidateur, un autre. Non, le propriétaire, c'est lui qui est en train de vendre. Si vous êtes intéressé, contactez-nous à travers ces numéros. Télévente encore, deuxième parcelle à vendre, toujours en scellé. En scellé, comme vous allez le constater, ici déjà, c'est également clôturé, c'est urbanisé, c'est cadastré. Mais qu'est-ce que le propriétaire a fait? Ici, vous allez remarquer que déjà, il a placé le forage à l'intérieur. Donc déjà, une fois que vous êtes propriétaire de cette parcelle, vous allez vendre également de l'eau dans le milieu. Parce que déjà, vous avez le forage qui est là et qui aide tous ces habitants de ces coins, bien sûr encelés, et de bien se procurer de l'eau quand même. C'est l'eau si potable. Hein. Et aussi, vous allez constater qu'il y a déjà une maison qui est là. Devant, il y a deux boutiques. Il y a un bâtiment où on a déjà construit de boutiques, de maisons qui sont là, déjà où les gens peuvent louer, où vous pouvez placer des boutiques, des magasins et tout. Donc, sentez-vous très à l'aise si vous êtes intéressé. Le portail, en ce qui concerne le portail est déjà là, mais on n'a pas encore placé. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez également acheter 25 de longueur sur 24 de largeur. Donc, c'est ça. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi nous contacter à travers ce numéro. Télévente encore. Vente de maison dans la commune de Makala. La route qui longe vers Elengue, ça et tout et tout. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez constater déjà s'il y a une maison déjà, il y a deux maisons. Une grande maison avec 3 chambres, salon, salle de bain, cuisine. Vous avez la cour et à côté, vous avez une maison de 2 chambres, salon, salle de bain, cuisine. Avec la cour et devant, vous avez également des maisons. Comme vous pouvez le constater, vous avez vu les locataires qui sont à l'intérieur. Il y a une maison, un dépôt où on vend de jus. Il y a une cabine téléphonique qui est là. Vous avez également une autre maison. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-nous et nous allons vous mettre en contact avec le propriétaire et tout se passe. Ce sont vraiment à des prix abordables. Sentez-vous très à l'aise. Vous êtes intéressé par nos services de télévente. Vous avez des articles à nous proposer. Sentez-vous à l'aise à travers nos numéros qui sont affichés là. Le service donc, de Nouvelle Tendance Télévision est très disponible. Nous allons descendre avec la caméra, prendre les images sur tout ce que vous êtes en train de nous proposer comme article et nous allons le mettre à la disposition de nos téléspectateurs. Sentez-vous très à l'aise avec Télévente, une nouvelle rubrique. Nous sommes de retour sur ce plateau-là, c'était Télévente. Vous avez suivi, c'était une nouvelle rubrique. Et désormais, une rubrique que vous aurez toujours sur Nouvelle Tendance Télévision. Et comme j'ai toujours dit, donc, vous avez besoin d'un article, vous avez besoin d'un côté, de concession, vous avez besoin d'un na document surtout et puis surtout ils ont un conflit tema comme ça malamu ou contacter service na biso pe tokoyeba ndenge nini tokosala olingo plexapé boutique na yo d'habillement tout ça. En tout cas, ils allaient service de chef pour la disposition Nabino Nyon Sotou. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec notre frère. C'est un artiste et comédien. Alors, déjà, mon ami Ndou Aza est à présenter bon message comme on a eu bande copé pour se peler belé temps vazo mon abi papa là garçon azala kimia asola kamalamu Aza moibité ko escoquer batuté parce que mingi awa bandeko, je vais vous rappeler une chose avant mon ami Ndou napesa épée mboté. Je vais vous dire une chose, vous savez, les gens qui viennent vers nous et bayaka mingi des fois. Lorsque nous parlons de nos services, Mouta Sepeli, Aya Koleka, la Nouvelle Tendance Télévision, Aye,
aleki awa. Il est très difficile pour nous ya koyeba état ya mutu dans son entièreté koyeba ki mutu azali vraiment bon. Parce que lorsqu'il s'amène vers nous, ba ya kana image mususu. Ils sont propres, ils sont bien éduqués, baza vraiment assis, ce sont des gens avertis. Mais plus ceux qui betaka sete koloba ke non, omoni eloko moko sepeli siote. To omoni ke eloko moko ke mutu azali sérieux te. Ou est là ko contacter biso enfin que to dénoncer eloko wana pe to kata nzela na mutu wana. Biso to nzambe te. Tozali bato ya mokili na mai na makila. Donc erreur ezalaka pona bato. Mais tant omoni mutu, omoni ke mutu abandini naloba toujours c'était. Mosali na nzambe orudia okobenga. C'est vrai il y a des orientations mais ozo benga aussitôt tu appelles. Ayebi ata problème na yo na noté. Ayebi na likambo moko te mbala moko abandi. D'ailleurs Dieu m'a dit, d'ailleurs kutunde zabo balingaki olingaki okufa. Pesa $600 parce que $600 ande bakenda ko kangela yo soki place nini. Opso ko pesi to longola liwa wana. Vraiment nazo kamwa. Toyebaka makomi na nzambe. Soki totangaka to ko comprendre makambo mususu. Yaka na minito et puis bakomi na système moko awa ya koloba ote lesa ba orphelin. Orphelinat bazaka nango ezalaka pété. Ba ok na orphelinat, c'est pour ça même biso na orphelinat na biso j'avais interdit, strictement interdit na bandeko ba travers na orphelinat ke mutu aya akanga bana photo pour ote to ina na kanga boka photo na proposer mutu. Si quelqu'un est animé de bonne foi, si quelqu'un est vraiment animé par un esprit saint, azan attente, azan a besoin te bo filmele na nu batu, bo kangele na nu ba photo batu ba ki kota la prene bo ya ko aider batu na non. Eza eloko motema etindi yo osala et toucher yo au pesi zamba pambolo. C'est comme ça j'ai même toujours insisté. Ozana besoin yo moko ato boy ko pesa ngaiti. Yo moko kende na orphelinat inde okomi kuna okuta na bana otikeli bango. Les rapports sera là tant to le kapé to ba ki basala ki boy. Pour lokuta eleki makasi. Ba soi-disant serviteur de Dieu ba komi ba escroc ba moni ke na koyiba ba to na ndenge ke non nzambe bisa nga boy ba to komi déjà averti moi ba sala sunzela nezati et komi ne ba orphelin et komi ne ba veuve akuta mona ba to mo azoleka na nzela asali vidéo na e pour apaiser $5 et bi ke $5 na nga oyo on a ochango na réseaux sociaux et ko bendela nga ata 200 500 déjà nga na récupérer mbongo na tozala éveillé. J'espère que nga na lobby na nzambe te. Mutu abandi mamona no yo mutu ozobenga musala nzambe parce que ozana ba problème. Na ko benga mbala moko musala nzambe bando senga yo mbongo. Mais nzambe na lola aidi ke yo ozana eloko te. Ça c'est quel Dieu? Nzambe azan nzambe ya mawa. Même la Bible le dit, Dieu ne se réjouit pas na liwa mutu masumu. Tant mutu se convertir Dieu vers nzambe. Dieu est content. Yango bazolo ke fête ya grave l'équipe ba fête nyon surtout ça mutu se convertir. Mutu accéder andimi Christ comme Seigneur et Sauveur. Akomi mo na nzambe fête ya grave na lola. Eza même pas que ne ozo pesa mabonza na de fête lokuta. Donc tous ala vraiment tout ça averti. Merci beaucoup, je pense que le message est passé et je suis en train de compatir Nazar na mawa. Na bandeko déjà va se faire escroquer. Ceux qui mutaleka na plateau na biso escroquer en tout cas Nazar na mawa na pe oui bana kolimbisa biso mais du moins ce que moni mabezali bete la biso peu importe toye bato ozape ba disposition pe to kolongola mutu wana. Merci beaucoup. Mwana mwindu mbote na yo. Mbote papa le. Mbote pe baboni fête ba meilleur ve na bato nyonso bazali boso télévision. Tango pesi sijo nga pesa linga ipasi pour avant-hier nazalaki na ngomba pour na ngomba ezana basale belé mutu na mutazo ya ko prier azo ya ko luka lobiko par rapport ya nelo lenge azotambola. Na moni frère moko boye azos bonde la pona moto. Mais avant bonde la pona moto ayebisie ndeza boye kende pa frère wana opesa mbongo ya fiche. Ezale na ngomba ngana mon événement kende bape opesa mbongo ya fiche. Tango jeune garçon ko solola na moto opesa mbongo ya fiche na moni frère wana ya pasteur azotia frère wana o ya secrétaire signe. Tango ba sololi na moni jeune garçon na mbongo apesier. Ayo zonga lisusu bavandi na bamba zo solola. Tango ba solola ebisi na problème ozana ngo ezana problème oyo ozana ngo ezana bateka na mboka na village et pas ya koko na bino. Lokola bateka na village pas koko na bino bateka ka na mbongo moko ezalaka $110.
$110 wana bateka yo faut pesa nga $110 nakende nazongisa mbongo wana na pesa bango ndenge bateka kayo po ezongisa santé na yo sikoyo frère wana lobi azana mbongo te abisi loko za na mbongo te to garder ka contact yo zo numéro na nga kende ko doka nga sikoyo esalaki nga pasi na solo n'esprit na lobi mais soki mutu azoluka lobiko na nzela ya nzambe et pas basal na nzambe so za na mbongo te moya zo lobiko ezate abisi kendo luka soko luke ozio benganga jeune garçon alinga ke na benge yaka wana combien na poche bon lobiko ngo na yebite combien lamba mutu azoteka lamba azoteka boudet azoteka voka to nini atuni ozana combien na poche abisi te pasteur na eloko te mais mobima na nga na tika nango ezaka ka mbongo ya transport po na yebaki te yo soki na ye okosenga nga mbongo na pesi déjà $20 kuna na tika na 9000 à transport ofuka ma pesa 9000 francs na leli na lobi mais comment depuis exploitation de l'homme par l'homme jeune garçon a joué 9000 à tika leki na moi pesi soit na okitangomba bandi kosenga senga nga na landi jeune garçon abi ndongo opesi mbongo wana ozana otika na mbongo ya transport habite na mbongo ya transport te na bimisi so na koti lobo na poche na nga nzamba zomona likolo na 5000 francs na pesa faute ya transport na sengi kama wana nzambe ezala likolo ya pasteur wana na mona ki yango dimanche ya Noël ya le 25 na ngomba ya campus mawana nzambe tosenga kaka mawana nzambe ezala likolo ya bandeko oyo bazotambola na lolenge ya bongo bazobunga nzela po fo mawana nzambe ezala likolo na bango bachange po soki bachange te kozala mawa na bango ekozala pasi na bango po mutu soki aza na mbongo te moya azwa lobiko eza te mutu soki aza na mbongo te moya obondela mpo na ye eza te tozokende wapi yango nga natalisaka bandeko biso moko yo moko nanu mutu ozalaka makasi na vie de prière mutu aza makasi na vie de prière mutu azolukelunga nzambe mutu otango nyonso azokende église azokaluba na nzambe mosala nzambe lokuta koya kofrape ete po tango mosala nzambe lokuta koya kofrape yo moko nanu nzambe arevelaka yo moko nanu olala kolotaka bandoto so oloti bandoto obondeli mpo na ndoto yango oyo olotaki likambo wana soki elingaki esalama omona mpe esalami te soki olotaki ndoto orate kobondela omona likambo ya mabe esalami nzambe deja revelaka wana bandoto ese tango mutu oyo da nzambe azorevele na butu mpe na moi ese mutu sala nzambe moko ya lokuta koya kofrape te tango bando opesa da barevelation oyo namoni barevelation eza yanga te seke deja tokende ntina suka te maona nzambe ezala likolo ya bato nyonso oyo basikoka bandeko oyo bazolanda biso yo mpe nano basikoka yo te yebake besiko baza ebele besiko baza ebele toyoba besiko yango ndeni oyo baza ebele omona yo moto wana problème obengi kaka frère moko bolandaki na émission alors naza na problème boye mbala moko apesa o prophétie na nsima prophétie mbongo ese ye apeyaki prix combien mpo grâce wana aza nango likabo aza nango apeyaki prix combien mpa nzambe mpo ye abanda kobondela mpo na mutu to mutu aye mpo na problème oyo aza nango ye asenga mbongo ye apesa ye nzambe combien bafaux prophète nde toyeba bafaux prophète ya lolenge ya bongo mpo eza na bato ebele bayo kosutuka na nsima basikoke bato ebele basikoke bango bato ebele bambongo lifale ta mosusu ezalaki mbongo moko balinga asala likambo ya vie mbongo moko balinga asomba lopango mais ntango akutana mosali na nzambe abi te mosali na nzambe oyo ntango mosusu nakutani na ye asunganga mpo nakutana makambo ebele na famille mais mosali na nzambe yango aza presque dangereux bato oyo ya famille oyo basikokaki ntango mosusu yo kanisa ye mosala nzambe ana komemeli yo implice nzoka nde mosala nzambe ana memeli yo lisusu amemeli yo makambo moko bo oyo yo omoni te na famille kutu mpasi oyo bapesaki nga mosala na nzambe eleki oyo apesi nga eleki eza bien te yango maona nzambe tozosenga ezala nde likolo ya bapaster wana mpo tozosengela maona nzambe mpo anini mpo kana na nzambe bato bamona kana na nzambe na se na moi oyo toomona yango te na se na moi okana na nzambe toomona yango te omona ozolia na yo ozolata ozoesikoke bato omona bato bazomona yo te kana na nzambe omona yango te kana na nzambe esila te kana na nzambe mokolo oyo yo nde okozwa zolo tie likolo nde place yo okokende kuna nde omona kana na nzambe
a ozoli ozomela omona kana na nzambe te kufa ndo omona kana na nzambe tango tambolaki mabe omona nde kana na nzambe oloba nzambe zongisa nga soko zongisi nga lolenge na tambolaki na otambola bongo te to otala soko ozonga lisusu. Mais lorsque ça plus grave sous mon amour de que omoni mutu alobi aza pasteur musali na nzambe musali na nzambe azo se permettre à escroquer mutu na kombo ya nzambe yango sans kobanga nzambe o akela likolo akela na se akela mai akela PC ya mai nzambe okolo ba esprit nyonso tu etambola parce que mutu mona mutu akuta na esprit moko boye méchant mutu azobanga azobanga penza nzambe nga penza esprit ebomanga ekosilisanga siko azobanga esprit azobanga te mutu akela esprit wana mutu ana pouvoir sur esprit wana ozo imaginer grandeur ya nzambe c'est-à-dire mutu lelo mokili asimba wana maboko boye tala mokili nano yo moso telemia okana sondire so komi na braza on dit braza mokili suki mais tant komi na braza o mokili continue komi na Gabon quand c'est suki nzoke zo Cameroun okende kaka okena mikila poto c'est la même chose, c'est ça. Mais nyonso to wana yo kwa komona suka na ngote nzambe ya simba na maboko na grandeur ya nzambe kozala ndenge nini siko mona mutu azo escroquer mutu na kombo ya mutu wana sans kobanga ko aye pinza moni kutu nzambe Dieu m'a dit nzoka nzambe abatu atikala ta ko révéler yete ye kutu neza wana don nzambe kutu apese kutu mukongali na kutu kipe mamna yete bandimi oyo ba pasteur bazwa ba révélation ba pasteur o bazwa ba révélation pa bandimi omona ka ndimi wana so asemaka makasi nde pasteur wana akoma air nyonso nzambe wana otalisi mpona mondimi wana so eza mondimi wana akabarate révélation nzambe otalisa oyo révélation ndeni pa mondimi wana ya lokola sermon abenga lobi pasteur na biso nde eza boye po apesanga ka révélation so na okabele mikolo na nde Dieu m'a dit. Mais le col a eu 2 mois à contre-temps moussale ezate nazo mona révélation nazo mona révélation te ngai ba benginga bande komoko ba benginga basa ba sal na nzambe balobi mona mwindu soko zo tambola ndu zo tambola bongo o so ba mutu kati o so ba mutu kati vino ezalaka bomba mo telisa ba ko pesa nga exemple tel exemple écoute ki ngani omoni lelo azaboye atambola mutuka soko zabo otambola ngana omona ba o ba telisa nga ça veut dire eza monde ya mokili ngana zalaka déjà soki des choses alaki na monde moko boye bana ko tambola mabe obimi fomi bima mala moko soko zongi okozwa fimbo nzambe na omona place ba ozongi sanga ngana omona lelo te na omona lobby na koyi kozwa mutuka na nzela ya relation ya mutu moko boye na luki na escroquer bongo soki na zwi mutuka wana nde eko produinga viti suki ya pembe tiki mukolo nanga bongo soki na weleli o eza bisengo to biloko ya mokili bongo o eza bomoi o bomoi ya seko ngana wele na biloko ya mokili bomoi ya seko bayebisinga soki otambola boye okozwa eloko te bayebisanga nini faut zala na parole ça veut dire so betika mutu tutu opese mutema ya petit faut to kindi bakongo bazongisa nga su bakongo wana bato ba hotel sanga basali na nzambe donc bien que au bongoli motema mais côté wana associé wana makambo na po epesa siko bien que bongoli motema bato bamoni obongoli motema baondimela yo eza na bato misu baondimela obongoli motema mais siko bato oyo baondimela yo faut souci yango lisusu na bokoko na biloko moko boye ndeko mona okotambola na mituka okosomba mapango ntango na zongi butu mobima na lali te na mitungisami na leli nayoki sikoyo pasi bato oyo bandimelaka basali wana ese basali wana bateyaka bango nini bato oyo bapesa confiance mpa basali wana bateyaka bango nini po bapapa molimo na bango baoteya bango baza liboso ya chair baoteya bango kombo ya Jésus Christ bamisa kombo ya Jésus Christ na munoko mais baza na bokoko baza ebele papa le baza ebele yango bana nzambe fo bazala na bokebi wana totalisa bango boyeba bisika nini mutu nini yo koyi kobenga apesa solution ya likambo oza nango solution likambo oza nango na vie ya mutu balobaka
avant ngana ya hôtel implice na likambo sala yo moko faut tia pas bon avant ngana na soutenir na mabonde il faut na écouter déjà pe muta mabondeli ezala batu misusu ko batu mona batebele ba osuke bango za confiance niveau ya prière eza mokai bo sambela tezala batu misusu bana ba âge ba 40 50 ans ko bondela yebité so la muki na tonga ye batendenge ni na kopesa nzambe merci parce que bato nde ba okuta na makambo ba osuke ba bato bongo mais muto déjà za rada na tongo tonga la muki amona nzamba la musinga ebele balala ki bala muki te azuita ko bondela tiki nzene maboko nzambe. C'est que yo déjà vous n'avez pas, il y a vie de prière pas na yo, tant que vous benganga, ndé na kubakselo implice. Parce que bateau yo bazi, la vie de prière tende, ba oko sa bango babanda ba on a ba prophétie. Il y a la vie de prière, te quoi ebo semble la te so va détailler quand moi ke pour na vie na ye, malamo na sima ko détailler pour ba peser solution ba escroquer ba senge mbon. Tant que zo ki l'église, senga ka tanzambe. Ato ke ndaka pe église te loko za mwana nzambe za na motema ko sunga ko kaba zo ka pe temps yebisa nzambe apeso makasi nzambe aopeso makasi aolakisa te omona te yebiso te fukama bondela ka bote yo yebisa ka nzambe lakisa nga lolenge nini na ko banda ko tombola kombo na yo omona tongo moboko olamuka obandi ozuma bolongo no fukami na sebo ozi tamsu désert bitana mabondeli. Mais bon de la rabongote yo prière tam supano sukaka 3 minutes nzambe merci ndongo la musinga na tiki nzela nga maboko nzambe ozwaka ata mukie mais soki osose vie na yo bo moyo na nzambe o mona mkomso la muki na tongo fuka mi bozu pe 2 heures du temps yango avant ngai na contribuer na vie na yo na vie de prière na tia implice na loba liloba to na la ki so nzela ya losambo. Il faut écouter de Jésus dans ta vie de prière. Si vous avez ta vie de prière, tu es dans le cours. Il y a un monde qui est dans le cours. On a senti la vie de prière quand il a été na prophétie. Prophétie. Na prophétie, c'est melenga ka $100, $300. Pour na besoin na vie de prière. Mais moi, dans ma vie de prière, tant que vous avez prophétie, vous avez prophétie, vous avez oko sanga été so na makambo semence ko likabo otie dim 1/10 eza mabete pour ba na nzambe mais auto monde eza mabe nga na bengi opo na problème na nga na problème musala les autres déranger nga na problème à santé nga na problème à santé na oke ku musala te na obela na bengi yo ebisinga po obondela po na nga na zo lobiko ndeza bo funa peso $500 bo $500 on ozowa c'est que so lo biko ngo euta pa na fo zalaka yonde mtu kila nzambe so za pasteur zalaka yonde mtu kila nzambe so yo mtu kila nzambe te yeba ke zala bande ko tu nyoso ba olanda biso tam so benga mtu moko boze na problème na vie na yo ya solution ya likambo moko boy mais o décourager ko benga basana nzambe musu po ani po mtu moko asinga ki ombongo mais yeba ke lokola yo zwaki nzela zwaki makanisa obenga musana nzambe obi na nzela ya nzambe nzambe apesa ka solution apesa ka bomo ya seko na seko lokola yo luka magicien te kenenda kwa nganga te oyeba ke na benga musana nzambe po nzambe apesa nga solution lokola muntu wala senga ki ombongo ngana yebisi yo boye yo muntu wala senga ki ombongo po za solution muntu wana ezalaka yende mutakila ki nzambe so ye mutanga peso solution mais so ki nzambe nde mutakila biso na sena mo ngai na yo muto otalanga na ye yeba ke na ngonga o nzambe apeso solution na komona Yesu Masia amen okozwa solution amen yo tango nyonso yebisa ka nzambe apeso solution po nzambe za docteur ba docteur za munganga minganga biso moto zalaka déjà les devants implice to tsara déjà pas na vie de prière tango na okuta na mosala na nzambe tango accompagner nga libondeli nanga na mosala na nzambe. Solution mon ami. Une très bonne chose. Merci beaucoup, mon ami. Alors, je crois que tout a avancé. Vous êtes nombreux à nous suivre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir abonné. La Bissognon surtout. En tout cas, quel que soit pays aux alliés. En tout cas, merci infiniment. Wandola, la Nouvelle Tendance Télévision, merci infiniment. Je vous annonce que Nouvelle Tendance Télévision mettra à votre disposition encore Gris. Il y a programme, il y a Sika, il y a Malamu Mingi Soukoleka. Je pense que donc, travailler sur ma émission, ma fond, nous surtout afin que le lobby et tous toujours dans un niveau d'excellence, puis se retrouver parce que nous allons tout aller que ça les belé, peut se retrouver
ebele bazwi mpe basolution na makambo na bango à travers kaka baémission babiloko mosusu tosala na kati ya Nouvelle Tendance Télévision awa artiste mwana mwindu matanga bozala na matanga. Oui, tu as matanga. La société mes condoléances na famille. Il y a des artistes comédiens nyonso na famille pe andeko ya Wilo akufi atiki biso na société mes condoléances. Balobi libanga ezwi tchaku moyende ke osekezate. Liwe zanzela na biso nyonso. Tant to botamaka to yeba date na jour na heure to botamaki mama roye biso botamaka les premiers na 23h na heure boembula kute betaka. Même kolo to kufaka to yeba te na kokufa jour nini. Yango to yebisaka bandeko to milengele to mitambola na kobanga nzambe po liwata ngo yake elaka te. Ndika Wilo akufi atiki biso molimo na epe mana kimia na souhaiter ba mes condoléances na famille na ye pe na ba artiste comédien nyonso. D'accord, eza malamu yo côté na yo siko. Tant sangwane komelaki yo liwa. Et puis circonstance ya liwa na ye makambo komelaki parce que bande ko beti solo akendaki asalaki accident na carnaval. Après carnaval, mamaki na hôpital et à côté qui coma, makambo esimbaki te et en fin de compte avec rendre âme molimo ne pe manakimia. Na liwa tango sangwa liwa de komelio obandi pe ko yoka ndenge nini likambo lekana ki po akina na kokufa. Na kati no bando melobelani to kanisa kini. Ngai tango na yoka ki sangwa liwa ko yoka na yoka eza na frère moko yoko talanga na ndako. Ayebisi ngai bozu matanga nabi matanga artiste comédien akufi. Artiste comédien mbala moko alakisi ngai photo na téléphone. Nabi mais na yebi jeune garçon akufeli nini? Akufeli nini? Akendaki carnaval. Po jeune garçon wana tango koyoka sango ya liwa na ye tango na vandi ezalaki déjà esprit de mort ezalaki kati na ye. Ezalaki da esprit de mort ou ezalaki kati na ye. Po mukolo oyo bango basalaki carnaval o bakene kozwa musicien héritier na aéroport ezalaki jour bango bazalaki na tournage. Babengaki aya tournage lokola déjà ayebaki ke aucun kozwa héritier nda yebisaki bandeko o basala na bango ba tournage o fay ba tourner na bango yebisaki bango nga nazobela ekosimba te moyena ya tournage ezati santé zo déranger nga. Wana ezalaki déjà akosaki bongo pour akosi poison moyen ya kokende. Poison moyen ya kokende. Bon, kotala ndenge ndeko Wilo akufi atiki biso ezalaki déjà esprit de mort ezalaki kati na oyo ebandaki ko déclarer. Po nga na yebi jeune garçon na bien aza frère moko na yebi to kutana kapesa ka mbote avant na matonge po quartier avandi na kotonga na vandi ezakaka ba mettre kotanga. Na lekaka nzela na bango air nyonso to pesa na kambote aza jeune moko aza poli alataka bien sololaka bien. Bon, comment na ye ndenge azalaka ndenge avivaka akozala mutu moko boete na yebite sentiment oyo soki na koloba sentiment ekotelaki po ezalaki mutu moko aza na vie de prière te esprit de mort déjà ezalaki kati na ye. Ye akendaki kozwa héritier na aéroport akendaki na ye na moto ake kozwa héritier na aéroport mwasi na ye kutu apelisaki kokende kozwa héritier te baninga ba na tournage mais alimo eka mwasi na ye ndenge akendaki kozwa héritier kokendaki kozwa héritier akendaki na ye na moto ye moko kozonga na ye lokola esprit de mort ezali da kati ne bandaki kodéclarer ye ake komata mutuka oyo baétudiant mutuka oyo baétudiant ça veut dire kikalungu baremorke oyo balongola bandaku nango balongola bandaku kikalungu. Bon, nako ki artiste oyo zali na ndenge oyo pezaka malgré visibilité tamusu na TV ko zala muke mais artiste muke na amune na zate artiste nyonso za artiste na ndenge tamusu ya pezaka na ndenge asololaka na yebite loko nini yango eko pêche et salaki amata likolo kikalungu ça veut dire remorque mituka oyo ekinoko ba omoni ba conteneur mituka oyo mema ba conteneur balongoli siko ba conteneur plateau nango wana bango ndi bamataki likolo banda aéroport ti banda kolanda héritier ti koto avandaka nde mutuka wana ibalukaki
vraiment okende balukaki mutu ke bandeko ko na sima nde inyataki bango bamisu bazwaki ba choc na lokolo bamisusu bantina minito bana hôpital mutu ebouger bango bamisusu babukanaki ba maboko bon yelo ko les aki esprit de mort déjà ils allaient qui kati na ye bandeko ko déclarer batu musu bakolo baté eza ba sacrifice héritier ekozala na bonde eza ba sacrifice héritier bata famille batu bakolo baté héritier ba sacrifice héritier akosala makambo na ye oyo esengi ya musala na ye asala mais na vie ya mutu aza mwana nzambe oyo azotambola na bosembo mutu moko akosala sacrifice mpo na likambo na ye mwana na nzambe nga so natie makolo wana sacrifice ya mutu wana moyezo anga eza te même si ngai avant nayoka sango wana na butu eza na bajeune garçon bayaki oluka nga na ndako frère moko toyeba ye na ye alobi papa nana baproblème moko boye na ndako na nga likambo ezoderange nga mais nayebisa ye mama aboti nga azala na bandale mama ayebisa ye nga nakende okokompanie nga te kotika nga mpa mama na bandale avant ayebisa ngai bongo ayebisi ngai nini nalotaki lobi na butu nalalaki mwana mwindu yo babeti oyo nzete na liso mwana mwindu babeti nzete na liso liso etoboki bakei na hôpital babi liso wana ebonga lisusu te liso ekufi wana ava aya apesa ngai message nake otika ye tosololi mpe esili abinaki otika ye nga abi ngai ero na butu natambola na bamoto te oyo naluwe taxi tobimi na makadam mpo tozwa taxi makambo oyebisa ye ngai ya ndoto wana esprit ezongisi ngai bisinga me ye ayebisaki yo bozalaki yo na ye te na moto bozani bino misato bozali place mo babeti oyo nzete na miso liso etoboki oki hôpital babi liso ebonga lisusu te siko ndoto wana oyo ye ayebisi yo wana nde bookende nzela bookende oyebi yango nazwi mama telefone natie na litoi allo pasteur ozoya na ndako bon nakosaki te kokosa mosusu eza mpo obima na danger allo pasteur oya na ndako c'est bon naozela yo nayesi bongo pasteur abengi nga bezoya na ndako bino bokende kaka mais frère mosusu azalaka nanga nayebisi ye mopanzi na bi omoni nzela oyo tookende eza bien te tokende kaka yoka frère wana mwana mundu toya biso misato yokanisi eloo nini esalama biso misato boye bakulu na babimela biso babeto nzete na miso nga na bi ngai na okete bino bokende kokende bakei balue taxi bakei bien kozonga na bango basali accident na moto jeune garçon wana tozalaka ne air nyonso abukani lokolo azwi choc na loboko ye moto oyo ayeki na message ya ndoto wana oyo abaki nga nazwi problème na miso azwi problème na moto omoni message mosusu ndoto mosusu to nerijaka te eza na bato ebele banerijaka bandoto message moko boye to ndoto ya loti te moto amemeli message na loteli oyo mabe eza kaka ndoto ta mosusu na nzela ya maladi to ya problème moko boye bato balukaki nga bazwi nga te ta mosusu monde ténèbre eprépare eloko moko boye liwa na ngai ya na nzela mosusu lokola boyeba eza kati na nga elingaki emema ngai mais saint esprit oyebisi ngai te yo ndoto wana moto wana ayebi so batoboli yo miso liso ekufi ta mosusu liso ezalaki liso te mais ngeza bomoi na ngai yango nzela ntango yo olingi obima fo kosalaka analyse to loti ndoto fo afo bima place moko fo kotika wana losambo eza lokola ndeko awili akufi atiki biso ntango mosusu vie de prière ezalaki moke kati na ye esprit de mort ebandaki kodéclare déjà mpe ndoki ya libanda to héritier soki ezalaki sacrifice héritier oyo asalaki mpo alia bato ndoki ya libanda fo azwa motu moko boye na famille na bino fo ndoki ya famille atia pont là seke na famille ya bawilo eza na bandoki bazalaki na kati bato ya magie bazalaki na kati oyo soki eza nzela oyo esaliki ya wilo akufa sacrifice na euti mpo bato ya libanda seke eza na bandoki ya famille na bango bamagicien baza na famille na bango nde batie pont na nzela ya liwa na ye mais molimo ne mpe na kimia mawa na nzambe ezala likolo ya vi na ye lolenge ntango mosusu atambusaki bomoi na ye ntango mosusu akufi na masumu me mawa na nzambe ezala likolo na ye yango tozotalisa bandeko lobi liwa ntango eyaka elakaka te ntango yango oyo fo komiyeba ndenge nini yakomi otambusa bomoi na yo ngai mingi ntango natalisaka bandeko naotalisaka bandeko naopesa bato basujet naotalisa bandeko message ya repentance bato bazonga na boyebi bato batambola na boboto batambola na serie kindumba te ekobo te kosala mutu mabe te kosala koyina mutu te mobala ya mutu oyebi mobala ya mutu kozwa ye te mwasa mutu kozwa ye te
po eza na bato ebele bakoma osala makambo manfu bango bazokazaka lisumu eza koboma mutu. Et surtout actuellement on est jeune comme moins fréquent on a bango ngaku tu fona manena sero wana moi c'est directeur pour lui que non moi c'est directeur mbongo ba pesa kaya ba no pesa penga c'est ça donc auto pe ngane naza bo sero wana fonga na mafona mana directeur wana pour directeur wana bi ke yena mta makabo ça veut dire que célibataire kututé bango wana mbongo te fona zo kamba tu o bana katia ya ba na kati déjà ya mabala na zo sero yo mobali na bimaka trop ami pesa trop na musala mobali na zo raté on pesa bolingo te c'est que soki na pusani pembe na sero yo na lakise bolingo ndeza wana na bandozo moi quelque chose iPhone na kozwa mbongo na kozwa azobosa na ke on nga déranger sera bateau na proposer bolingo mais en alliance Isa mabe yango moni ke biso ba jeune belé na minute oyo vie na bango ba moni o ba koyi kozwa avantage po ba lia ba vivre faut ba linga ba sermo baza mikolo ba linga ba sia mabala pe yo linga mwasi moko boya mutu ese tamboli ya mobali na ye na vie ya mobali na ye na église mobali na ensemble oyebi tam susu mobali ne azani muta ba science azana ba protection na makamu na ye ana ba semence moko boye oyo ezana kata mwasi na ye yo landi po ezana basi misusu pe ya mabala bango balinga ba jeune garçon eza couple na bango na mobali na ye mobali naza mutu déjà aza mutu ba magie aza mutu ba science mobali na ye beta lingi na ye ba jeune yebi ke eza ba genre ba amo kata ba jeune garçon au mona mama moko boye alinga ne ba jeune garçon ndeza boye couple na mobali naza mutu ba magie mobali na ndo atinda kai ezana mabala mususu omona bato babalani mais mobali aza PD mwasi lesbienne eza magie na bango couple na bango basala c'est que mobali na ye abimaka na baninga na ye bana mibali mwana mwasi aza na alliance ana ndako ya libala mais abimaka na baninga na ye bana basi. Et je crois alors tolingi to avancer tout le monde ndenge makambo nyonso ezoleka na monde ya théâtre alors tant aux fans quand même dans le monde du théâtre certainement bah tout soit comment dans le solo succès rien succès en Zambie succès ba sangi sango succès moi doute ali na ba artiste comédien na ba comédien ozo mona lelo ils ont ba to ndima pena ke o venir à succès normal sangi c'est l'autre oui bato bana succès normal so na vandi bona bité o ma succès normal na monaka bon ya lokola bon d'habiter sur la robe na tanga ba kombo ya ba succès normal normalité OK ko tanga no to ta moins 2 3 4 ya lokola so tu es président vie de loin succès ça na succès normal ala vie de loin ya lokola succès ça na succès normal eza ngo ya côté wana te eza ya côté wana te mais surtout aussi ba président esobe ba succès na bango baza nango ba président sai ba président yombe gauche ba président mususu au mona ke ba succès mais eza ba succès mais eza makambo mususu accompagné na elo mususu ene elo mususu pour ani lobi bongo na lobi na tongo artiste moko yo talanga na ndako abio batindi epa nanga na pese kito ndo solo na lobi ba président ebele bazolanda ba émission na bazotala to ozalaka na bango bazosepelaka te basepela te bazosepelaka te nde yoki nosala ba émission ozoloba makambo bata théâtre ozobomela bango cop obomela bango visibilité yo sikoyo ba émission osalaka wana mpona biso bata théâtre yo bénéficiaka nini yo mona te yo ozosala bongo ozomona c'est bon ozoloba ba vérité ba makambo susu bongo ba inconvénient nango ba président na ba osepela na ote so siko opportunité occasion eloko moko boye na nzela ba président est ba opeso espace na bise oyo yozokanisa na vision za nango na oyo yozokanisa pona nga yango te za makanisi na nga yango pe za vision na nga te ça veut dire tant na bana ko loba makambo te za ina président moko te o kope yake bengenga bato pe balobaka ngo te
bana cop moko boete oyo tanga mosusu ezoyela na nzela ba président na baobenga bato na baobenga bango te siko so na bandi tango makambo na oloba mpona vi na nga mpo ngai moko nazalaki artiste ya comédien mpo nayebi makambo oyo elekaka na monde ya art ya comédie yango nga na oloba naotanga komba motu te naoloba makambo eza ya vi na nga naopesa mpe sagesse bwana na bato baolanda. Mais côté les lopes ont na bande ko basi wasa succès makasi. Oui. Moko balé oyo moniki succès normal. Succès normal. Elle aura belle vie. Ah, ouais, succès normal. Ouais, succès normal. Mais surtout aussi sila basala bapolémique ya bango na bango wana succès na moi oyebike théâtre yango mpe ekoma moi genre kasi si mwango ekozala omoni mwango babakisi nani omona mwana mwasi asala succès mais lesbienne. Ah, obita le solo maman wana donc moi si osala succès maman mais ça personne même na théâtre basi lesbienne boyala bela basi bile ba osala théâtre bana succès bateka bana bateka mabota na bango pona succès. Oh ya solo oui. Combien de personnes y a ba filles dans le monde de théâtre ba HDG qui ba obota te mais bazaka toujours en plaire toujours quand en actualité andimi na abota te andimi na abota atika mutu na mokili oyo te mais ya sala na succès sala succès on a égoïsme mais on a égoïsme parce que déjà un véritable mutu o baboti même bible zolo ke nzambe mapesi tindi bato abi aller remplir la terre mais multipliez-vous. Mais comment expliquer que yo pena kombono batanga kombono mais oboya na pena que otika pe progéniture otika pe mwana te na mokili. Bon problème ya batu mususu eza nini ba yebi kaka ndeto wana mokili awa de wa vivre na Congo ya moi voyager ke to wana mokili awa soki azui ya ebele na sena moi oyo a gagner ya ebele mituka mapango nde sikoyo ya zui bokonza likolo abosana soki akufi vi mususu ezali bato babosana soki mutu abosana soki nazate lelo na kufi vi mususu ezali siko loka bato balongola makanisi na bango soki akufi vi mususu ezali yango moni bazowelisa bazwa nyonso oyo esengi fo azala nango na se na moyo azala na mituka azala na bandako avoyager soki aganye oyo nyonso wana mituka bavoyage mpa na ye yango nde eza bokonza likolo. Et arriva déjà né aux alaboye au bando bimisa makambo et arriva peu babengo pe pas comédien parce que tout moi se retrouver na kati ya lisolo na yo babengo ke no corrompre yote lo boma moto ata moi eloko oui o soit tika to sa eloboye babenga ba réseau abengo boma moto wolo babongo poani et batenga na évangéliste ndolo babongo monate sala mabe. Ah. Mais c'est quoi yo quand même on dit quand même qu'il y a des évangélistes. Ba réseau. Mais abondelaka mais qui évangéliste wana na ngai vraiment pour na yebi abondelaka mutama abondeli abondela so apesi chizé prière awa ndeza bomo mo mi cotisien cause l'évangéliste eza combo eza kombo po misala évangéliste ane lata yo ezosenga nano etamboli na ona moko yo mona mutem sa vie na ndenge nini poto ndimelo za évangéliste photo yo ozala exemplaire exemplaire ya mwana na nzambe ndenge atambola soki yo zaka na kombo ya évangéliste l'homme pasteur nani ozana ba kombo ane latio mais yo moko za exemplaire te sikoyo to pesa kombo wana lokumpwani. Mais place à bonde la baguette soit bonde la abonde la sambela na sambela na ko tambola na ndi ya moto te tamboli ni yango te tambola évangéliste a une mission azoloba ndeza bato balungwa na groupe na ngai na confiance à mutu te po bango nyoso baza bengra
Et au trahit ça, et bon, ça, non. Non. On a traître. Et elle, on a une comme une victoire. Papa, moi, je suis bengi yaka yo. Tu as un camarade de l'homme de Kiawa Sabe. Tu n'as pas de réseau. Abiso camarade de l'homme de Kiawa. Na tuniye nengeni ni yo. Alobaka moi amu daza faux. To bebana. Mais yo siko yo so na tuniyo jeune garçon alobaka tout ça bien. Bon par rapport à ma kamunga na sala na ye tout le monde na aliso sauter. Mais bango ya alobaka ka bobebana. Bobebana nini? Ngalbi kasi yeli fala ye bisa yo so to bebana nini? Yo kama kamba ye bisi jeune garçon na to bebana ngana boma ye. Ngana boma ye na tila ye poison. Ah, et comme singa bana lo ndeza boy. Ko makamona bana na yo ke ngo mugad na ngeza kaka bien te. Mais siko lo sambo na ngeza maona nzambe za likolo na ye. Ata lobi bongo soka na kutena muta tuninga ye ngana lo bakato za la bien. Mwana nzambe c'est ça, mwana nzamba tambola ka bongo. Ndenge nini muto wana saloma bete aza bien. Pour so na zui ma 5 minutes ya ko détailler eloko nini sala to beba na yo. Na 5 minutes na fona fonga na Bible. C'est que batunde bazalaka na problème ya mwana na nzambe. Batunde fo batambusa yo sango te, yazalaka mabeto bebana yazalaka. Mais mwana nzamba ko banda tambola na komba batuna mnoko te. Ke muto to solo nete to bebana nga bomanga. Muto wana mwana nzambe te. Muto kutu bazaba ingrat na soana bango te na ina bango ba décevoir ngai. Basala nga mabe. Et bango baza couple ya ba passer basala na nzambe. Ye évangéliste, maman prophétesse. Non, maman prophétesse. Je vais éviter que les réseaux soient évangélistes. Moi, si je suis un prophétesse. Mais quand c'est moi, évangéliste, les réseaux, je suis comme ça, maman prophétesse. Comme ça, si maman prophétesse. Ah. Et il me dit comme ça, maman prophétesse. C'est un peu de palais. On a parlé. Mouli me côté l'évangéliste. Abi fukama wana yo okomi maman prophétesse bala moko pan bakina kingasa no felna ya batu bakomisa ngo ya bango bakindaka ba filma 2 fois 3 fois coin ba deux yaka konana ndako moi na pardon na protéger yo pour na besoin na yo 2023 to consti bon que sur les lokuta yé mo évangéliste ba réseau alika na émission tongo bazoki matata na mwasi na ye aloba ngai mutu na komisa yo mama prophétesse ye moko mutu aloba bingai tenga na oloba kama kambo yo ya loba donc mambo ça na théâtre ne bo zo attribuer ba ba rôle bobi que yo bon yo na pièce nanga ni na komi yo za la yo ozala diacre diacre bon na moni yo ozala mama pasteur yo ozala pasteur donc yango nde ko c'est un peu na vie réelle balongola on a théâtre ba on a vie boye na vie boye siko na vie ya ba na nzambe bakoti na ndenge ya bakoti na rythme ya basali na nzambe bamoni pe esimbi to meka ki esimbi nde simbi de to meka ki esimbi to kende kaka ma na nzambe za likola bato bongo po ba ko changer ba ko bongwana susanz modi oyo nzambe za nango besoin ba lolenga bato bongo ba bongwana bazonga na nzela yango futo senga ma na nzambe za likola bango. Même si tout le monde ba pasteur mususu ba bokumbu na bango ya bango ebima libanda ba vidéo na bango to senga kama ona nzambe za liko na bango faut ba bongwana ba ko kufa bongo te faut ba bongwana. Si. Là tu as raison. Merci beaucoup alors tokomi na biso na suka mona mwindu tokomi na robatilo na robatilo mamsu na ngi to misa na 2023 parce que 2023 année on a mazo misa ba te belé na poisa. Ça la sélection allons là ba boma be pour ba continuer au baby saté na zo ki révélation nzamba lobi na nga lobi moi mwindo omoni yo lingaka batu mingi ato ebi muto otambola mabe olinga oza na batu muta mabe akobongwana na nzela na yo mais koyoka batu mabe mingi te batu mabe lokola nde na oto beta ba pasteur mo ba benga kinga balobi na baksa kodia na baksa kodia pour na gagner vie soki
okomi kozwa ta mingi soki na nzela ta mosusu place mo bokutana bango ozwi litoyi opesi napesi o 2 ans na olimuso na mokili oyo seke nde naza na bomoi boye nde na santé makasi boye po santé dérangeaki na bomoi soki apres 2 ans nakufi bozongisi video oyo seke natamboli mabe naotambola nayoki mongoma nzambe te lokola sikoyo naza na sa makolo na ye seke nakotambola na loi ya mibeko oyo nzambe esengi mwana na ye po atambola arumela na se na moi oyo bato babika mpe na nsima na ye asunga mpe bato mpo nga naoleka na media wana naoleka na media naosala émission mpona bata poto te mpona bata États-Unis te naosala émission mpona mokili mobimba nayosala mpe émission te mpona luka mwasi mpona luka voyage mpo nga moko na bavoyage nga moko na bapoto nga moko naza Amérique ta mosusu moto mosusu aloba te aosalaka baémission aoloba oyo aokoloba mpo azwa nzela ya poto te nga nasala émission mpona na poto te naosala mpe émission mpona bato ka ya poto te mpona bato Amérique te naosala émission mpona bana na nzambe nyonso bato bazwi occasion ya kolanda biso bopartage émission oyo nzambe ya kopambola bino bameilleur vie na bino nyonso nzambe apesa kimia na mabota oyo baza na baproblème. D'accord, merci beaucoup. Alors je crois que tu as commis pratiquement na Souka et nous passons à autre chose. Et avant tout ça, Baveux. Nous sommes arrivés na Souka ya année. Baveux le meilleur na babonné, nous surtout Nouvelle Tendance Télévision, ba partenaire nous surtout il y a Nouvelle Tendance Télévision, ba partenaire nous surtout il y a Fondation Ndélé au cœur de la nation, ba partenaire nous surtout il y a Orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur, Maman Marie M5 depuis Liège. Je ne manquerai jamais à quoi sans Zamba Pambola parce que tu es une femme exceptionnelle. Moi, si mon co, aux alliés mon thème, il y a or. Vous savez déjà, moi, si, qu'on dit, des fois, je me suis dit, Ndambozozoa, au liakana batu, au partager na bana misusu, ce n'est pas donné à tout le monde. Mon toupé au yébité et le remonté. Maman Marie M5 depuis Liège. Ceux qui ont quitté Bandeko à Liège, Bolandi mission Oyo. Boy biselanga maman Marie ayoka message nanga oya suka prière nanga à chaque jour nzambe alola akokisa posa motema na ye apambola ye na nyonso tu oya sala pona orphelinat nyonso tu asala pona bana ya orphelinat on ezali orphelinat na ye esika motema fanda en tout cas merci beaucoup na bino nyonso tu ba partenaire nyonso tu en tout cas bandeko nyonso tu oyo so pimisa 100 francs oyo so somba saki ya loso semula somba nyonso pona bana Nzambe azongisela bino ebele. Mwana mwindi tokomi na suka na invité so bato ya kotombela meilleur vie baali kopesa bango quand même ba bonne année na bango. Ba bonne année ba meilleur vie. Na ba frère nyonso ba osala na chaîne awa na bato nyonso bazali boso ya télévision na mabota na bango ba meilleur vie. Nzambe abatela a protéger ba porte yo makambo esimbaki te na 2022. Bana nzambe nyonso bozana elika na kondima 2023 nzambe akosalela biso nyonso ya koleka ya minene nzambe akotika biso te toyikaka na mabondeli na losambo nde yango eza lifuta po balobi losambo nde efutaka na nzela ya losambo nde yo kozwa nyonso ozoluka na se na moi oyo po na se na moi oyo tozomona mopesi nango ezaka nzambe na lola eloko eza très important na vie ya mwana moto na vie ya mwana na nzambe faut tambola nanu na bobangi obanga na lisumu na sima kobanga lisumu soki okomi mapeto nde eza boye okomi vraiment mwana na nzambe ya solo osenga nzambe libala te libala koya yango moko voyage koya yango moko eza na bato ebele bana masumu batiki na mabete mwana mwasi ana mibali 5 mais au moins les premiers watango qui bagenda la veillée les 31 oyo kaka nzambe pesa nga mobala vie nanga mais ana mibali 5 tolo na se mibali 5 mais nzambe pesa nga mobala vie nanga nzambe na tiki makambo oyo nzambe na lingi 2023 salela ngai boye siko yo lobi nzambe salelo na 2023 oyo zo senga wana ese mabe otiki siko bozo nyoko la ba pasteur batu boye pour ba pasteur a rejoint pété en kobondela pona bandimi na nzambe afongola bandimi ne ba porte mais bandimi yango oyo bango nzamba pasteur azo sambela nzamba afongola bandimi ne ba porte bandimi yango pe ba otambola mabe siko yo lo banzambe
pasteur wana nzambe atiki nga te nzambe atiki yo te yo nde ozotambola mabe yango moyo mona loboko na nzambe eza te bongisaka etamboli na yo. Merci beaucoup. En tout cas, tokomi na suka et tokutani bato pesa mbote baza soutien. Mbote na bato nyonso baza liboso ya télévision. OK. Merci beaucoup. Le numéro qui est affiché là, le numéro ya artiste Mona Mwindo. Le numéro qui est affiché là, l'émission et numéro ya émission Nouvelle Tendance Télévision, il y a la chaîne Nouvelle Tendance Télévision au Kikobenga suggestion remarque et en tout cas nous surtout beaucoup les biso. Soki bobetsama ki mabaku bo limbisa biso parce que tout ça quand même batou. Il la liberté de penser, de choix et d'expression et ça pour na mutunyo surtout. Mutunyo sazol ba o azali ko kanisa. On ne force pas mutu ya kondima otoloba. So moni kiza bien là mpona yo zo yango. O moni kiza mabe pona yo boaka yango tika yango. Merci beaucoup, tokutani prochainement. Au revoir, bye bye. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaac na Yakobo, Olongi Saki Daniele, Nalibula Bakosi. Omimonisa na bango konini nangate bango so pinzoli nanga longola soni nanga sembola loboko na yo naleli yo papa nzambe na bombo nzambe oyo bongwanaka te yoka kolela na ngai yawe nayebi yo nde bikamwa yawe solo yoza monene bafinga batonga bachola balobinga na kobala te yo nde nzambe ya bokeseni nzamba bikamwa osumbi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. Redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie elikia na ngai epa na yo, mpo nayebi ete obongwanaka te. Pangwisa pinzoli na ngai